Bonjour mes frères et sœurs, je suis la sœur Adonis en Belgique. Je viens répondre à la question de notre frère Lumière. Eloko nini ezangaka mibali bawangana zemi. Réponse nanga est simple. Selon moi, ezali kozanga koyeba nzambe. Na développango. Pourquoi ezali kozanga koyeba nzambe? Pona na 100% ya biso ba être humain. Ezali na 20% au bakenda l'église te. Ezali na 30% oyo bayebi nzambe. Ezali na 50% ba oyo bakenda l'église mais bayebi nzambe te. Baza connecté te na nzambe. Baza ami te na nzambe. Bayebi te nzambe oyo bango bazosalela mais bakenda l'église. Et après na 50% na kana kati ya 50% na eza na mibali wana o bawanga na kazemi baza na kati oyo baza permis pe o basalaka na kati église ba misusu bakokoza ba chanteur ba musicien ba guitariste ba chanteur ba pasteur ba évangéliste ou même pe ils ont moto azala na protocole. Donc, baza pe na kati ya 50%. Donc, bakenda l'église, mais bayebi nzambe te. Donc, bango wana, mingi pe baza na kati wana oyo, basalaka ba makambo wana. Donc, awangani, mais akenda l'église, selon ye ayebi nzambe. Mais, azo respecte nzamba ngote. Po nalobi pourquoi eza po fo koyeba nzambe. Po soki oyebi nzambe, mutu ayebi nzambe azana bolingo. Donc okoboya zemi te. Mutu ayebi nzambe azana compassion ya mutu azana zema elobi neke zemi eza ya yo. Donc c'est kazana ngote donc c'est que ayebi nzambe ngote oya zo salela. Mususu pe akenda na église te, oui, baza pe musu akenda na église te maboyi na epese mango. Ezala kuna na Afrique, ezala awa na Europe. Donc baza ndenge moko. Donc bayebi te, eza kozanga koyeba mutu oyo esalaka bango ke ba wanga na zemi. Donc ndenge Yesu yimoka lobi mon peuple périra faute de manque de connaissance. Ezali manque ya connaissance nde mutu ezanga ka bango po ba kokisa. O ezali likambo bango moko basali bakokisa likambo wana. Donc eza bayebi nzambe te. Donc en réponse nanga yango wana po moto ayebi nzambe atondi na bolingo. Donc koyeba nzambe eza conclusion ya nyonso ko accomplir tout. Donc bolingo eza na kati, compassion eza na kati, tendre eza na kati. Boyokani, soudé, boza soudé. Donc, nyonso wana eza na kati ya koyeba nzambe. Soko oyebi nzambe ya solo. Ndenge Yesu alobi ke bozo sambela, mais bozo yeba te nani bozo ko sambela. Donc, oyo atanga zo sambela, yebi nani o azo ko sambela. Soki mwasi ayeli boso na ya alobi ke ngai naza na zemi na yo. Akondima zemi wana ata yokaka na ye mwasi aza na misala boy mwasi asalaka boy ata yokaka na ye mais akondima kaka pourquoi po abangaka nzambe. Donc selon moi ezali kozanga koyeba nzambe. Réponse nanga yango wana Adonis na Belgique. Au revoir.